cercle rouge bana basi mbayaki nango po tozoko bazobengo be maître ngai kolo bikeko oyo bomonaki mais nayebisi yo ke bikeko wana eza rien à voir na accident bikeko wana ezalaka deja eza makambo na nga mais ezalaka na kati ya mutuka biloko wana nde ekreaki ya mvutima soki biloko wana ekreaki ya mvutima accident wana mbe naliaki bango nyonso ntango moko kaka kufi touti esika oyo eza ya bariske na mitende eza accident normal mais la fille oyo akufaki sur place et hôpital oyo bamemaki nga namonaki te sango yaki kaka na diamant ke mutu bozalaki na ye la fille omeka ndenge accident ntango esalama bajipe eyaka ebele bato mpo bato bayaki wana ebele ku wana eyokanaki na bato bayaki wana baza bato ya bwate ku wana eyokanaki na enigma eyokani na basiliki bato wana nde babimaki mais yo moko osine makambo na yo moko oyebi mokolo oyo okokende eza contrainte yo moko oyebi mokolo okokende mais eza teke yo ke babanda kosenga yo bato opesa bato non donc ya biso ya ngai eza bongo ya ngai eza teke po ekende koliaka bato yango nayebisi bino na kati ya accident biloko bomonaki eza rien à voir na accident wana soki boye mpo na enlèvement boyebaka ntango bokoenleve nga bokomona deuxième accident oyo ekozala grave so boenleve nga na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi metu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya kwenda garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na bamalade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade mais Aïda malade wana bimi kaka te ongo donc akobima ndenge nini ata yo moko mpenza awa na hôpital na biso kolia ofele kolala ofele eza mpona kolia te non seulement bozosoigne bien bilenge eza na chambre wana bino boyebi te mbeto ezosala mouvement oyo maladi alingi wifi na kati ya chambre frigo na kati ya chambre nakombi tuna naza na mbeto hôpital to naza na kati ya grand hôtel nga nazongi tala soki oza na Europe, Amérique, Asie, Océanie, même na Afrique okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo mpe ndeko na yo azwi soin de santé na ye kitoko bachambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi mpe donc malade ozali kobima na connexion internet gratuit Misunga ta santé c'est ta vie na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que tiembezali ezali te mutuka wana eya na vitesse moko danger na vitesse ya remorque so esilaki frein eye kotuta sikoyo na nsima eye kotuta na nsima place sikoyo la fille oyo oyoka ne bato balobaki oyo bato ebele bakufaki place sikoyo la fille oyo akufaki afandaki donc choc efome ezwaki kote na ye bomona ye ndenge mutuka efinanaki biloko na ngai eza ya makila te eliaka bato te biloko na ngai ezali ya fami na ngai bapesa ngai mpona batelaka fami na ngai mais eza biloko oyo teke yo mpo eliaka bato te non eza ya makila te accident bocomprendre yango bien eza accident normal eza kaka ke ecoïncidence esalamaki swat soki bolobi mopepe so ebotya mopepe wana ezali kote ya ngambo mopepe ezali yanga te mpo na eloko na obetela se te bozoloba ke chauffeur abimaki normal nayebisi yo ke nga naza na charge ya famille na nga mutu na mutu aza na baancetre na ye mutu soki olandi vection ya bakongo bien biso bakongo toliaka te tozala na mikolo na biso oyo esengaka ke yo oke ozwi ya mpo otikeli mutu mosusu Pascal Makungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc Baramba Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Meilleur veine na mabota na bino nyonso surtout bayo bazui bongo libaku ya kotala numéro mon koloma lelo ya film na film news za bongo présenté par Mosali Wabino Validi Tambo avec impact na idéologie en tout cas bana poto bana mokili bana zakane 5 € 40 sur na liboso ya caméra pour na ko mettre quelque chose pour na bino bozwa mi bongo liboso à poste téléviseur bolanda biso na saignos en tout cas merci surtout pour la suggestion ba remarque na ba message de kota butu pe moyi ya ba vœu de meilleur en tout cas ça la kitoko ya rosaranate na tanga ki bongo ya les champions caps kapanga l'homme à la race le motivateur de tous les motivés na maman Lisette le kanga en tout cas ça ngai sengo makasi mais bana poto avant toute chose si quand on a informé, on a communiqué bino message toto soit vraiment il y a pas si y a ko s'arrêter surtout bana changu nyonso bana kichasa nyonso ba musicien moko e ba message nyamboka ona kombo ya PDG Wabelo Rango en tout cas pionnier munene ya njili ya tikibiso na moko mwalilo après ça va ko bela te ba bela la gina bien na tonga lelo ki mo ba malaise mo ba migraine tant que pas mon ngande koyo en tout cas ça li passe ya ko saranate mes condoléances na famille ou abelo nyonso mes condoléances na bana changu nyonso na bike to ko ici vraiment baoba ya ko sakanate et ça qui li solo o wapi na ko ça indifférent mais bana poto bana mokimba na sala makambo belele na vandi libosa caméra pour na solo la bino vraiment na za bongo na maître Mitterrand o wapi neke bino nyonso bote ko mona ba vidéo circuler bona ba réseaux sociaux awa o bandeko ba zaki na viva mais basukaki na bandene ngona alpha basukaki bon omega te basukaki Elohim tout monde ne bandeko musu abise bon na samituka et si bakati ya mutema chauffeur amona na gite ba bengi na koma Mitterrand champagne to bi ba polémique ne tourner retour ya kombongo Mitterrand za oba yembaka ou quoi en tout cas les to sake fort attaque ba pandi sango yo kende ko lukato sur la bino pour ayako informer bino to ko pesa so ba détail en bonne du forme. Il est au milieu, Ken Pianaza na Souka Kuna, tu remets capé au sol Marmorognoso. Bonjour Maître Mitterrand. Bonjour grand journaliste. Bonne santé. Santé Kitoko Makasi. Voilà, dans les bandits. Peut-être Ken Pianaza Mbotenaye. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Mes condoléances premièrement à la famille Mobimba Yawabe Lorango. Jiclash Wabelo, place aux arts, je pense, famille Wabelo Mobimba, et ça n'a pas si koka Venet Wabelo Akufi. Nga numéro nanga o esuka na 57 o batutu bobenga nga monde entier. Eza numéro o PDG Wabelo Rango apesanga, eza numéro ne à téléphone. Et komaka mo ba dérangement belé apesanga na téléphone na sim na ye. Donc, et là qui si que nga na vi na relation zalaki ya makasi nazalaki pire petit na ye yo na pas tu refi ba pesa numéro mo ya ba 00 belé suka na 9 parce que Wabelo pesa ka biso ba téléphone na ba numéro na ye donc vieux wana que son ami repose un peu vieux osunga ba te belé au sala trop pour nanjili lelo pena na comprendre que tout est vanité kotala mbongo vieux wana zalaka kotinda na banque par jour. Au moins chaque jour na soir basaki ya mbongo ezokende na banki en tout cas nzambe na ngai vraiment na soli na Jiclash expliquer nga via bela kite bon biso tout okende kaka eza nzela na biso tout ve Wabelo
nzamba kanisi ata na bolamu moko wasunga bato ebele vraiment esalaka bien. En tout cas, merci Ken Pena, mais ça n'est pas si on s'arrête, surtout les balobis via Belagité Meliwa et il y a une façon belée. Malgré tout, biso na kati Afrique, mimi na Congo, ils ont mamba boumona pour le migi rosinga vraiment on s'arrête, mais père na ça qui est zolo bananga za témoin killer peu killer za bena mutanjili na ebi o tout père na biso ou abel orango asala vraiment la mabele donc ya somba on a la fierté na biso pena mabele guerrière on s'arrête. Donc ndeko nanga Jiclès Wabelo, Jordanie Wabelo batinyo so ya famille vraiment na pessimino ba mes condoléances vraiment. Ken Pianale tout ça bon na maître Mitterrand. Ouais, maître Mitterrand Champagne. O toka ki masolo mo ba polémique bimaki bon. Moni ponanga maître Mitterrand nga fandi awa aza jeune frère nanga nga ponanga na ko encourager ba misala mabeo bango basala raté na sens que azana nous jeune ana nous gêne o ezata ba conséquences msusu senga rappel motupe abongo lipe motema parce que ba vie oyo ya kotambola kana ba serikei na ba voiture eza ba vie moko mabe moni ba biso tozalaka na ba prophète Emmanuel Dodi to mona ndenge prophète Emmanuel Dodi azobikisa batu na makambo ebele parce que lelo Mitterrand Champagne nenga zaboye baza bandeko oyo basukolaka pe bana basi bapesaka bana basi balupe babimaneti banzambe ase na ndimite ke ba miracle o prophète Emmanuel Dodi asala rasambeli mutu cede limwe iyo yebi batu babela ba cancer prière ya musika depuis Kinshasa cancer limwe mais bango baza ata basimbisi bango ba magie ndenge nini ba koma jamais na dimension oh prophète Emmanuel Dodi azanango yango nga na senga bango il faut ba bongwama batika pe ko détruire ba vie ya batu ce n'est pas gentil parce que vie ya kisi eza vie mo ya courte joie bandeko ba perdre ba âme na bango place bazo kufa to ebité souffrance nini ba okuta nango kuna likolo na bango ce n'est pas normal. Pardon zaka na micro de ko attaquer de godo teko ya tenga siko bango ba pesa nga kanda na sens que misala o basalaka nga sepela nango tepe tola la ba pongi na biso oya msu bango asimbisi fimo boyo ya msu ba pla fiwana basengi sacrifice msu kena bato alali ya kotisi kombo aken epana ngai bokutana na moto epe oh nana biso tabana ya prophète Emmanuel Dodi donc defate quel bezanga na micro tengana nga na sepeli ndenge ofa confronter nga na ye parce que nga luka bango merci na microscope nanga avant ma sto kota ma sur ba détail parce que na mambebele vraiment roloba nengo yebisa bana poto que toza na flat hotel les irlandais ya Freddy Ndongala en tout cas flat hotel les irlandais oza na kitambo flat hotel a kitoko et l'équipe a flat nyonso boyoka na ville de awa pour comparer bien il faut comparer na Rotana en tout cas vient na Freddy Ndongala bon na habité via ngo soki emso bote na famille royale limoko aporte pour ko zombongo akotongelo kwa kitoko boy pe atiango na kitambo po eza mabele en tout cas grand pote Freddy Ndongala umela na yo père nanga les babi a ndé maka mouvement les irlandais batebe yamba bato ndenge nyonso a okuta makam nyonso bonne di forme surtout mamba courant babi kata na te groupe wana pena wana groupe ana babi ngango mbwa milu bambwa ba chien policier wana batambo na poto mituga ya nde groupe wana ndengeza donc en tout cas merci so on va passer micro pa ya Mitterrand Champagne ouais quand journaliste bonne santé za bien si na répondre ki kitoko marqué ba problème et utoleka mais ça va oza mambelo lo mesko yebi naza prêt koyoka bino po tout mona yi ba polémique et utoleka trop ba journaliste ba bino yebika ba journaliste ebele bana obo bimisi ebele oya kokende azana vection malunga te alobi n'importe quoi oya kokende alobi n'importe quoi ninge lelo esengi ke boyambanga de fo boyoka. Merci en tout cas bato ça qui va fouler matoy bayoka Mitterrand Champagne kombo wana ozwango ndeni bon kombo na ngezali o babotelanga Mitterrand Sangilo ezali kombo na ya mboka Maimona Sangilo naza mukongo Mitterrand ezali kombo oyo bapesa ngai na papa na ngana mama na nga Champagne wana ezali ke omolga ne to kenda ya musuba viva osombaka trop ba champagne
oyebika na baboîte ndenge mikilité te nalanda ete ye namona esika somba champagne te à vrai dire nalanda ete comme wana eza ba DJ bapozango ke bapesi yo comme no mitera me babakisi mitera champagne eza na ndenge ya makambo oyo osalaka mso bimina baninga okosomba ba champagne ale ba DJ bazi babambi yo sino mitera champagne mais comme on eza mitera sangilwa. Merci monsieur Mitterrand Sangula mais Mitterrand mais on y a tout le monde dans les réseaux sociaux ana okobeta solution na ndeni bandaki ndenge nini bokeko kotso ko mikotsa na se ya mutuka musuto mutuka tout bino tout le monde ba cercueil ba statuette mo ba lingi ba singa rouge bona ba bimie bena kata mutuka bandeko basi ipare ba kufi yo mtu bandeko mema mutuka bete sono lisolo on ken pena yo kana bon ezalaka un secteur dimanche 17h bafi wana nazali na bango baoyo tosali na bango accident ata place wana mwasi na nga aza te barelation na nga bacamarade na ye tokendaki concert na ba 17h na mitende toke concert moko ezalaka na mitende kuna mese ig napesi ye mbote binafile mese ig full boss toke concert na ye 22h tokati na biso concert ba 22h biso na ba tozaki 3 filles garçon moko liboso nanga mutu nazomema mutuka fi moko mutuka nanga fi moko atikalaki afandaka na monga fula ye atikali na monga fula 2 filles bafandaka na lemba na tokomi lemba 22h30 touti mitende na kiti 2 filles wana na 22h30 nazwi oyo nazalaki na ye cousin na nga liboso tozwi toke ville comme ezalaki mwa botiki bafille yango na sous région wana tokomi ba 22h30 na tiki bango na sous région bango mibale bandako na bango balalaka nayebi te me nayebi kaka bazalaka na lemba na dépose bango na sous région ngai na cousin na nga azalaki liboso toke ville tant tokomi ville na basilique na boîte tofandi boye mwa muke tant na bimi libanda na bengi la fille totikaki bango mibale est-ce que bokoti ndako oui tokoti ndako mais ana ndako courant eza te tozosanouye oyebika ndenge ezalaka chalet wana 23h mulunge tokolanda te esika oza naeze ate naza na ville mpo eronga na ya lemba eza pasi bino boluwe taxi so bokomi na ville nga na kofuta libanda basilique na kobima 40 minutes donc ezalaka ba 50 minutes elekaki te nata boye bala la fille abengi nga po moko oyo toza kosola ne toyebani abengi nga ke bima libanda po futa taxi na bimi libanda namoni la fille baye 3 baye PD moko na défi oyo ka tozalaki na bango babakisi siko PD moko donc massa na bango na bimi nazwi napesi $10 ya taxi banda bautaki lemba tokoti basilique tofandi pas même 40 minutes nata boye jeune moko aye na table alobi ke yo aesko na liboso PD yo nazoluka yo nakobeta oka lelo zolanda wana pas même 40 minutes même masanga na sombela ye bango esilaki bien te sko nga namoni ekomi débat na mesa donc bazali déjà na baproblème na bango quelque part bato ya miweka ndenge ezalaka bato ya milie PD azali déjà na baproblème na ye na jo oyo ayaki na mesa nata bojo wana alobi na ozelo libanda siko nga mpe nayebisi cousin na nga bomela tokende namoni ekomi badeba bamele rapide basisa ye mpe komela te tobimi na biso libanda mpo tona kota na voiture tokende nzoka nde jeune wana azozela biso libanda akomi kobimaka pede azobima libanda likofi elongi siko oyebika yo mwana mobali obimi na batu na basi azaka mwasi mpo aza koyoka kutu te donc opekisa bwalingi koyoka te jeune wana beti likofi oyo la fille tozalaki na ye asimba ye atindiki ye alors epesi nga mpe kanda mpo na bimi na bafille okobeta bango na misu na nga te ko nga mpe nazwi na pointe jeune wana likofi ntango na pointe likofi kokweyaki na se esengi sikoyo atelema neti abunda bametre basimbi bakoti biso na mutuka tokoti bien na mutuka biso nyonso à l'aise
tobimi place tosalelaki accident na Sabena tobimi na biso à l'aise po tozwa prince ya Willery tobanda okita tokomaki désert nakende otika bango na lemba mpo nga mpe nazonga ndako débat wana ezwaki temps vraiment libanda non à l'aise nga jour wana kutu na mela pena te na mela te à l'aise bango nde oyebika bapede oyebike bapede to eloko te oyebike bapede baza na baproblème na bango ebele sikokoswana wana do eza deja bayebani na jeune po jeune wana pene namonaki aza moto asaka na olympique bar moko ezala na olympique boye asalaka na lingwala asalaka kuna oyebika bapede batambolaka bakendaka na babwati eza bavi na bango bayebani alors toleki na biso deja débat esili kokitaka na bande ozwa prince ya Willery na boulevard wana bamoni jipe ya la police ezalaki liboso na nga bango kana eza na bango na kati ya motuka telemisa jipe biso fo tofundaka mwana mobali wana pourkui abeti biso napesi jipe sa jipe wana etelemi tokiti bapesi plainte ti jipe elobi bopesa biso 20 000 ya makolo tokende kokanga ye na basilike nazwi napeseli bango mbongo tobaluki na jipe wana ti na basilike ndo ane na basilike ntango tokomi na porte maître wana aza na yebisi biso bosali croisement na muntu oyo bobundi na ye donc ake na ye deja kolala bosali croisement na ist moko euti oleka alors nga mpe nalobi kunde tosali croisement tokomi deja ba 2 heures quelque tokende na biso kolala nakoti bafi kobima siko tobima ekokende kolala ntango naobima na Sabena wana nga na koti deja mpo nazwa bandi deuxième bandi na nga wana eza sans sinikité eza normal nga azoya boye yo ozoya boye mutuka oyo ezomata gare centrale priorité sikoyo nga nazali deja na avantage mpo nakotaki donc nsima na nga kaka etikalaki nsima mpo nakota nyonso mpo bapine na nga deja ezotala na se mutuka wana eya na vitesse moko danger vitesse ya remorque so esilaki frein eyekotuta sikoyo na nsima eyekotuta na nsima place sikoyo la fille oyo oyoka nde bato balobaki bato ebele bakufaki place sikoyo la fille oyo akufaki afandaki donc choc efome ezwaki kote na ye bomona ye ndenge mutuka efinanaki nga azali na kiti ya liboso nazwaki mwa perte metamo na lamuki na kiti bao nyonso cousin na nga azalaki liboso mawa tro donc bato nyonso babimai na mutuka kobenda babendaki bango ya kobenda kaka nga mo nabimaki normal mais nazali na choc na panzi mpo nabeti 2 semaines na hôpital esengai sikoyo tozwa intervention ya kokenda na hôpital mo ezalaka na Diama tant tokomi na Diama tozwi bapremier soin esengi fo transfert mama yemo mais la vie oyo akufaki sur place et hôpital oyo bamemaki nga namonaki te sango yaki kaka na Diama ke mutu bozalaki na ye la fille omeka ndenge accident ntango esalama bajipe eyaka ebele bato bayaki wana ebele ku wana eyokanaki na bato bayaki wana baza bato ya bwate ku wana eyokanaki na enigma eyokani na basiliki bato wana nde babimaki bato mpe bazalaki wana bazalaki na mituka faut resauver baka la fille bamonaki kana ezalaki vraiment dangereuse ekoma e grave bazwi batie na mutuka esika bamemaki edofeza bamemaki na mama yemo ntango bamemi na mama yemo ya kufi eja na nzela bakotie na morke place sikoyo pardon fille yanga na bafille mibale okende ono babengaki okerécupere bautela bango mi concert ye bazaki bozaki na moi to aza oyo abakisamaki wana te baoyo tozali na bango ja na moi tobandai na bango depuis moi toke mitende 17 heures talaka mitende esika ya baremorke ya risque me toke tozongi ale moko atikalaki ye nde relation na nga nayebani na ye ye nde alakisaki ngai de oyo na moko oyo akufi mpo akufi baza yaya na leki bafandaka ndako moko ya nleki na ye nde aya kokufa nayebi te soki ye yaya non bazalaka na ndako baparent bazala na ndako ya papa na mama donc bazalaka ndako moko nde oyo mari nayebi ndako na bango te mpo eza barelation moko pas même 2 semaines donc eza barelation moko tokutani sika donc toyebani kutu mpena bien te so bato nayebi te batango ezalaki ndeni cousin na yo pede wana basuka ye ndenge bon na biso kate tokenda ye mama yemo ye deja akufa ye bakotie na morke
cousin na ngai akozwa choc na mbanga esengaki basala ya opération awa ya mbanga batia ye bakali mpo mino ezalaki déclassé pede wana na ye omona neti akatanaki mosapi ndenge nayokaki namonaki ete me cousin na ngai tozalaki na pavillon moko après salle d'urgence balongoli biso toke pavillon moko alors ngai nde naye kozwa makila ya kokangama ngai na bapoumon eye kosenga intervention ntina ye kobeta 2 semaines na hôpital na ye mpe kobima infection oyo ndenge accident ezalelaki yango wana siko biloko tomoni ebimi na kati kuna na yebi keza motuna monene oui cercle ya rouge bana basi mbayaki nango po tozoko bazobengo mpe maître nde maître oyo yani ya taekwondo to ya karaté non omoni Valdi wana eza makambo na nga mais makambo na nga wana eza te na compte yango te yango loba eza na compte ya accident oyo ebimaki na koboya te omoni oyo nazoyebisa yo fosola parce que omoni wana eza neti basacrifice monde wana pena eza bamonde mabe babiloko wana ozomona te ke déjà bato bakufi kaka yango tomoni na bacercueil mpe biloko eza na kati ya bacercueil yango mpe bana popia bana basi siko toloba nini biloko wana nde ekreaki envoûtement soki biloko wana ekreaki envoûtement accident wana mbe naliaki bango nyonso ntango moko kaka kufi touti esika oyo eza ya bariske na mitende eza accident normal esalamaki batantaka mpe okotante bato nyonso me okuta pene baesprit dire eta mosu moto apete ozamvote bango te parce que zela parce que elakisa déjà ozalaki déjà ya molimo ya mvutima osali na bango tour na ntongo ozongisi bango ndako botamboli lisusu bango bazwa biso kaka balobi no rien à faire na palin tosanue toya na besoin toya kaka place oza eza na molimo moko te oyo otiaki na kati ya mvutima moko otiaki na kati ya bafi wana te oyo ebendaki bango lisusu bokutana lisusu ba désert soki eza molimo ya kote na bango ponga pe nazalaki victime na accident na ngaki nakufa yonde koloba cercueil ngai kolo bikeko oyo bomonaki me nayebisi yo ke bikeko wana eza rien à voir na accident bikeko wana ezalaka deja eza makambo na nga me ezalaka na kati ya mutuka mosu mokolo oyo bikeko wana ezalaki kuna nazalaki deja na mosala na uta ye kosala me etaki eza mutuka na nga ozwi biloko na yo obombi ntango obombi na kati ya coffre accident ekosalama mpo ebikeko wana ebima oyebi kaka ke place ya accident esalamaka bavoler bazalaka baye babandiko baluka bayiba baye komona biloko mais biloko wana eza rien à voir mpo na accident ezali ya normal bino moko bomonaki remorke etuti mais soki ezokamusa bino ke onga na bimi normal c'est ça mutu na mutu aza na baancetre na ye batelaka ye nga nakokufa liwa buzoba te naza protégé na baancetre na nga nakokufa liwa buzoba te nawe ekomeli oyo tomoni osali mpe 2 semaines na hôpital baancetre wana soki mpena baprotégeako bien olingo babima sans choc est-ce que baaccident kotala lelo perte ya motu mpe après avoir kobika ozobule nini est-ce que on continue na ba chemin ya biloko na wana bi ozobule peut-être otikango oluka peut-être église bien ken plan nga za mukongo biloko na nga eza ya makila te eliaka bato te biloko na nga ezali ya famille na ngai bapesa ngai mpona batelaka famille na nga mais eza biloko oyo teke yo mpo eliaka bato te non eza ya makila te accident bo comprendre ngo bien eza accident normal eza kaka ke coïncidence esalamaki soit soki bolobi mopepe so ebotya mopepe wana ezali kote ya ngambo mopepe ezali yanga te mpo na eloko na obetela se te bozoloba ke chauffeur abimaki normal nayebisi yo ke nga aza na charge ya famille na nga mutu na mutu aza na baancetre na ye mutu soki olandi vection ya bakongo bien biso bakongo toliaka te tozala na mikolo na biso oyo esengaka ke yo oke ozwi apo otikeli mutu mosusu yo oke otikeli mutu mosusu biso bakongo toliaka te na mokongo eza charge na ngai ya famille na ngai kati yo te Mitterrand oui
nakoyoka yo betaki lisolo moko yo na babwa yo ozwa sobriquet mpona batango noki na baboîte de nuit ndenge osombaka bachampagne ebele boye mosala nini osalaka oki nosombela bachampagne ebele bongo est-ce que vous comprenez que non on a bien bien Tom se bat tout ça je m'en ai bien mais est-ce que vous comprenez que na code ya nga ya famille code ya charge na nga eza code ya ezali loko oyo oyo ozomona mutu asalaka te me mbongo ebimaka kaka tango mbongo ebimaka masango ke sombaka no sombela mo ta famille te pour code za mambo ilomina famille est-ce que vous comprenez mbongo wana ebimaka eza mbongo nani eza mbongo na nga mukolo oyo nga na kokufa na avant na kufa na kozwa charge wana na tikeli susu ndeko moko biso ba Kongo tozalaka bongo ya mwana kazi po to na famille to na famille plus de 20 chefs coutumiers na famille mais biso makile ezalaka te ke olia muto bato non biso toliaka te charge ezali ya famille na nga so na kufi na tikeli susu neve malgré que bako tout abino pa mutuka musuma papa ndenge baba bandeko na bomonaki mutuka oyo tutaki bandeko oyo eza remorque laisser na que laisser azo bimisongo na remorque na bakazi ya masanga oui parce que yo na bafini de famille ndeko oyo makile tangi wana tiki biso bozwata attente te bosola moke na habité bon tokosola eloko te mpo nga te na bomi mutu dossier eza dossier juridique eza na parquet général TGI tozo samba victime oyo atutaki biso kolo mutuka chauffeur akimaki nga nayebi eloko te nakimaki te mpo nazalaki na bato na continent tinaki na bahôpital kolo mutuka amonanaki soit disant azali na voyage amonanaki atindaki bametre avocat na ye na parquet général mais parquet général eza na posa na ye moko ase présenter yenda kozwa ba charge yenda kosola na famille wana yenda soka ko dédommager famille marqué mutu déjà to perdre a dédommager ba facture na nga na futi na hôpital a futi mutu kana nga po yenda tutaki biso sonabini na yo comment mosozolo bana bitaka kiso kozala social ou quoi batalaki na bango déjà babengi babaso nouye au futi libona mambonga ba express au lieu ba yo bénéficier na masanga mbongo yo osomba. Est-ce que bénéfice ne pas la bonne année? Bon, naïf biso, eza relation moko pas même 2 semaines. Oyo la fille oyo tika kina monga fula yenda za relation nanga to yebani ba wana baza ba camarade na ye. Baza ba camarade na ye esenga ki ba memi to ke concert et pas message concert esili. Esengi sko to zon concert to silité biso to kati na biso concert. Mutamangu moya monga fula ko tika la bato lemba. Bango batu bako kitana ngati nga na limité bato alemba na déposer bango na sous région pour nga na leka na limité na okene ndako a cousin lobby a ero eza nango nanu tokota boîte esengi ke tokota boîte na ville bango pe kobenga ndenge ezala ko déposer bana basi na balabala faut benga soyebo koti ndako oui toza déjà na ndako mais kute tokuti courant te tozo sanouiller so bango baza bato ba memela ke ko memela pas mon camarade na yo c'est peut c'est azua te le côté quand la relation bien comme on a 2 semaines te utambola kina bango yebi ko ketika wona ndako et comme so na tina tongo ba kona hôpital wana sikoyo na yebi te ba évoluer ndeni mais évolution ezaki ke na nenga bien to fanda na nenga bien to kende courant ezate na monga na uti na bato bato ba yebisinga courant ezate ba na sentir déjà ba na posa olala te ba na posa mois d'hiver. C'est bon, on a bien na boîte boya. Mais mutu na bango ba yeko tambola na yazaki na mpepe na EPD na bango. Pour création, c'est OK. Mitera, obi ke liwa o to beta le soleil ça rapport. Eza liwa mo côté internet mokili mobimba et lobeli yango peut-être est-ce que yo nengo za boye kufela ba fite belé oyo balandaka yo te. Parce que auto so lango parce que créa ki moi polémique mo na internet. Est-ce que nengo za boye depo banda musala ki code ya nayo oyo o matanga liboso zo yango ngakuti kokamwa matanga liboso mutuka ememaka basi kidikidi awa ya ba ngana yebani na mutu basi te menaza mutu malamu na yebani kabona na fimo boye te kenda bele mutu she bango kuna daite azate ngana memaka na idaka batu na idaka ba vie pon ba fille surtout ba fille mais mon pépé oyo même nga moko na compo est-ce que bozo mona te mon pépé nga o memanga so code ana mon pépé code ana yo ngana simbi charge ya famille weza code ya famille na ngai papa
omoni bino ba publicité o bosara ba code ya wana. Oui. Omoni vie auto vivre toi na ta muke. Oui. Toi na ta muke faut changer. Changer tika vie wana zo mener. Vie zo mener za vie makila. Vie aussi les sabatu. En plus, ndenge zana soko zo mener ka même vie. O kendeka na bu jeunesse. Moi makila o peut-être yande ko na biso mwasi ya kufi na aja muke. Soki yonde o sacrifice ki na zo biso nzamba zo kanga nzamba témoin. 2 ans ezebele pona mboko. Oui. Ken plana tokotuna na tozana kati ya Kinshasa makambo na nga na yebiso ezalaka makila te mpepe wana nazo yebiso ezali kote na bango kote na nga te nayebi ni liwa ya mwana mwasi wana eza accident normal oyo esalami oyo mutu nyonso apermetaka accident te mutu moko te asuetaka ke na obima nasala accident genre ya accident omoni ke biso nyonso ezali bavictime na kati meme ngai moko mpe na riskaki kokufa me nalobeli bino kaka verité ngai nakokufa liwa moko boye te ke yo oza na mopepe na yo oya omema nga non siko mitera kode yango ezalaka ndeni baserkei wana nde chaque tongo okutaka mbongo ebotami bie ezalaka ndeni non importance mpe ya baserkei otambolaka nango na kar importance nango ezalaka yango ipare bakomba bato bozalaki na bango bato yo oyebi te mbala moko bayokuta bakomba eza mise en scène bato yo oyebi te bayokuta bakomba na bango omoni place likambo esalamaka mutu nyonso ayaka na bilobaloba na ye oyo koya boye alobi boye oyo koya boye alobi boye mais ntango omoni esengi naleka mpo na explike bino vraie version oyo yango nayebisi bino siko likola vraie version tant soki nayebi yo mpena bien te nga naza moto nayebi yo mpena kitoko mpo so bato tomilia Kinshasa naza muda milie oloba boyebani bien valdi bato mosusu baotatonele yo daloba toyebani te tokutanaka depuis kala oyebana seki koyebana yape makambo mosusu na répondre okasi ngai déjà oza mpona na plateau moko ata ba 6e fois tant na Congo vérité pas père na boss le silencieux on attend on sale émission mais yango c'est notre question nga na sano émission esika bosolo bake oza na posa ya mbongo oza na posa yo mukanda na wana pote zo perkite mukezo simba te yaka ba oselo makambo kendesko na mambo le explication ya kodia ya makambo ndo lobana osangisango ni ndenge pour les gens on magie on a maraboutage non omoni bato omonaka bapesa bato bakisa mbongo ba magie noire o magie blanc eza te neti yanga nga nakopesa yo ozwi kode na yo obandi kosalela ezosalela yo ozobi mbongo ezobima ozose retrouver na yo na makambo na yo ozo comprendre mais yo moko osine makambo na yo moko oyebi mokolo oyo okokende eza contrainte yo moko yebi mokolo kokende mais eza teke yo ke babanda kosenga yo bato opesa bato non do ya biso ya ngai eza bongo ya ngai eza teke po ekende koliaka bato yango nayebisi bino na kati ya accident biloko bomonaki eza rien à voir na accident wana accident kutu le contre ndenge nga nayebisi bino eyaki ya mosu mpepe uti kote mosu po eluka eya ememanga ba bras de fer bosalon entre bino mino banganga non jamais eza mopepe ya entre bato nazalaki na bango baso na bengi nganga e déranger te na nganga te différence nous allons na banganga nga naza nganga te une différence nous allons nayebisi yo bien ke nga naza na code ya famille na nga na chef coutumier naza nganga te mais naza chef coutumier na nganga eza différent so chef coutumier kopesaka eloko ya mino ya famille opesa yango bato mosusu edérangera te non eza na consigne moko teke moto aza na mposa basunga ye yo boya kosunga ye oyo sinie makambo na yo olingi basunga yo yo moko respecte oyebi ta na yo oyo yo moko okokende mais lingi koloba te ke bapesa bato mpo basengako bato non wana ezalaka epa bamagicien magicien te biso baélève ya moto apesa kisi jo raf 4 c'était encore le nom Sonia Cho nabetelaki yo te nga aza élève ya Sonia Cho mote nayebisa yo nayebi echo mokala nayebi Sonia Cho mokala collaborateur te nayebi echo mokala pire vie
pourtant tozoya bakishasa ngaza mona Congo central flat yo ngaza ko komela reza boyoma ngaza ko lala wana place na ebeli vie mais vie na ebiye kala ke magicien o comprendre place na répondre o mena ebiye ti ngaza élève na été donc ngaza makambo nga luka makambo te nga makambo na nga isa ya famille naza na esika te naza na esika te na kenda ke opesa nga boye non yango na yebisi bino pe na bato no pesa de ba code bato mo peut-être ba luka ko pe opesa bango pe ba code ya bazala rapé majorité ba code des amis pas ba Congo code ya pe po esimba yo code ya po esimba ofoza mukongo yanga lobi ozape na bato client molo basiko client molo esimba te code eza pona ba Congo siko ozape na bato ba Congo so pesa bazali ba oyo bazwa ko bazali Ebiso code simba ya mokongo. Mais bino ba est-ce que bige ba Congo pe système qui s'appelle bato ezalaka to pa ba Congo. Wana za mokongo te na ebiso o za vérité. O nazo bombelo kotea. Na ebiso vérité. Ko sala sacrifice pas ba Congo ezalaka te. Mokongo tango za makamu na ye moko yebi mokongo. Mais pourquoi bino ba Congo ngo bolobaka makambo sacrifice nini makambo ba code ya wana bukoma na bambongo ebele mais okuta ata mukongo aza na mbongo ebele okuta aliaka likaya buna kwanga tiesa tout ça boliaka salite siko tina bambongo bakode ya bino nezaka sikoni bon omani okuta safuna kwanga tout ça mais muto aza na mbongo ebele tina mbongo na bino ana ezaka siko tina yango ezaka ni est-ce que mona ba Congo bango batu bazo aider batu ya nzela ba matadikini ba Congo bazo aider matadikini ba kare beleza ya nzela eza ba Congo ba biloko ebele zo kota na Kinshasa eza ya ba Congo ba fufu ba nini ezo kuta Congo central eza ya ba Congo omone lo fo bo comprendre mona mukongo azana ba immeuble bandako ebele mituke ebele ba mbongo ezali me muta kufa ati nga ke kuna musika te na fanda pe na ba Congo ebele o baza pe na ba code ana yoza nango mais bana bango basufaka momo na papa za na ba immeuble papa na mbongo ebele bana ba souffrir bana baliaka bien te yango nazotuna code ya wana bapesaka bino ekomisaka bino na mbongo ebele pourquoi bana na bino bobotaka bavivaka bien te na mbongo wango na ebite mukongo yo yebi na yebi ebele konga na ba Congo ba na otanga kombo te mais na fana bango ebele na ebite mukongo yebi nga ba Congo nga yebi ba mikongo nga yebi baza bien papa tango za na mbongo bana nyonso balandi baza bien majorité pe ba patron yo kaka mingi ba bwaka ya ba Congo omona bana na bango bazaka mabe basala kana ba vie ya bien na ebite ba Congo yo yebi na bimape na sala pe ba relation amoureuse na mukongo moko pe amboko ebele na mboko oyo ya pito soko tindie matole pa koko na bango apesaka kaka so mbongo ebele $50 mamutu ya ba immeuble ebele wana kala kuta vana cha mwasi na pale yango na lobi boy Valdi Tambwe non il faut conseiller bana mai bandeko na biso est-ce que publicité o bino bosalaka wana ya ko bebisa batu parce que ko pesa mutu ko déjà publicité ya ko bebisa batu parce que bataille ya kabino te que après liwa nzambe pe azela kabino na jugement pesa micro bobanga te bo ezali passe pona ba oyo ba luka ngana luka te donc ngana zwa ya kozwa ya pete opi mwana muke donc mwana ba pesa ya pete ngana luka te donc ngana zwa déjà ya kozwa donc eza te ke na kendaki place moko boye na kende luka te yango moni eza nazanga na makambo na ngakala batu bayebaka te mais naza silencieux lelo combien de jeunes filles ont na tambola na bango na mutuka wana na Kinshasa vraiment combien de jeunes filles na tambola na bango na Kinshasa o tilelo boyoka accidenté ce qu'on Mitterrand question eza awa eken piana lelo oyo jeunesse vraiment za go beba pona nzala eko yebi yango no mata mikoma muke pona nzala surtout bande ko na so ya basi bana complexe yo yo changer mituka yo za na bambongo soki na boîte osomba masanga ebele yango za raso van na boîte moi tant musuba bazingi yo pena lokola banzoi bazolanda soki pe miel siko
Et ça, on est avec un nez, Mambozo Kendele. Et Kendele faut le bâcher, ma fille est belle. Tant que mon bal, mais tant que mon bal, le roi, ça a un moyen. Alanda rappel mitera pour mitera ça dans ma camp. Il y a le bénéfice en l'eau monter dans Simanangwana. Nazo Bisayo. Moni Nzamba Zali, le tout puissant Zali, Azoyo Kangai, Péo na Oloba. Nazana bénéfice moko te na salaka devant ba fille. Nazande mutu moko na botami na mutema moko boboto, loboko ezaka pétété na mesana ko sunga ba fille. Majorité ba fille. Ba fille muso mona nazwa ba doelance chaque jour. Ya ba ordonnance, ya ba nini, moi nazobela, nazana posa boy. Na mwana ya sengio osombeleki. Mais député te. Na pena na belisi mwana nga, na bengi mitera champagne asunganga na kisi, nazupe ba kisi na melisi mwana nga. Papa bino bokosa na maboma, bozokosa na pena maboma. Ken, na mbongo na yo, nasombela ngo mwana kisi. Mbongo na ona osisa ngo na bar. Na bengi bato bana posa masanga, na melisi bango esili kuna. Bozoso bato bayuma boendeni ko papa. Elo ona koloba na bénéfice na ba vie ya bana bato te. Muto mutaza na famille na ye. Mais makambo na ye abengi yo sunga ye. Naza na mbongo te na sungi ye po ba yebi ngaza mutu naza député te mais la sala kabado. Mbongo oyebi place ye uche ye banité. Musala oyo sala ke ye banité. Mbongo ebi na cercueil na yo. Mbongo ebi na cercueil. Na sombela ngo mwana kisi. Mbongo ezana ni problème na maladie ya mwana. Mais ngana pesika na aide. Na sala aide. Obi ko zaka na santé ya bato baliaka pe bien te. Safu nani? Bango baliaka ba mamba makabu na bakwanga basafu. Ngazo bisayo. Tolera ya biso bien. Bomba fufu utaka wapi? Ya utaka Congo Central. Parce que autant na maître no kutalekio na santé. Mitune comment na suka vraiment. Mais na ebité lelo oyo. On comprendre ko yeba makambo so samana ke chasse le bana basi belle vraiment. Basa ya ko beba ba petite basa suna lupemba te. Ndenga te oka ba témoignage. Oui. Pour batloga ba bino. Est-ce que c'est vrai? Te wana loba bakenda babisika bango mususu. Bokutana pena bana bayaka pour les bino ke ngadi ya bezwanga nyoso boy. Bana yaka te ke pona détruire vie ya mutu ya mwana batu po mutu na mutaza na famille na ye. Mutu na mutaza na famille te ngaza na mwasi naza na basi te. Mutu na mutaza na famille na ye. Okokende te o détruire vie ya mwana batu. Nde nazo expliquer yo ke makambo na nga eza te ke pona ko contredire ba vie ya batu. Non. Makambo nanga eza ya ngai moko. So makambo malheureusement et katani ndongo kutana accident tozo continuer ka makambo. Nako katana ndenge nini accident eza accident ye elingi kutu eme manga. OK après tout eza la entreprise na ye. Lobela on accident yoga apesi avertissement. Ouais. Nzambe apesi avertissement. Oui. Soki oyoki te ya tout mutu okende te yo moko. Eza ba avertissement Nzambe atikeli dernière chance. Tika vie ozo mené ya kobebisa bato, tika vie ozo mené. Il faut changer bon wama. Nzamba pesio dernière occasion. Luka basala Nzamba ya solo, luka o longwa na vie wana ozo mené ya bakode. Oui, papa firmé ma toto comme mon asuka et maman Iget Mulunga père nanga Placide Ebio père nanga Placide Ebio na pesio ba mode zigozali babi restaurer za moro côté kuna. Donc mère nanga Lisette Lowando avec impact na idéologie père nanga Freddy Ndonga la toza toujours na mabele na ebité na bi pour ma moyen la entreprise biso ko bomelo copté net na chrétien au saranate ken bien mo Christ au saranate il y a un mode de vraiment réorientation mais ebité communiquer na communication yo pesa ba yo vous en avez contact na ebité ba no na pe osa émission on a na batumsu déjà au guérissa au pesa pe ba mni yango na bata poto ba benga rabino. Tina leki awa eza na bato ebele yo bato ebele ya poto oyo bayebinga te ko tshaka na yebite oyebi oyo bayebinga ebele ya poto ebele monde entier nga nayebani monde entier acte oyo makambo euti koleka epuis bato oyo mpe balandaka nga bayebinga keke naliaka bato te bayebinga ke na sacrifiaka bato okobanda pete Pardon. Jamais. Pardon. Jamais. Est-ce que vous avez un papier $1 na poche na?
papier à dollar. Dollar à ta moko na poche. Oui, oui, Isali. Ken Badbata la biso belé au Saranté, Sarah Babycare. Sarah Babycare, maman na rad. Un peu sur botte sur Ozali. Da on zaki $100, il faut changer. Papier sur bareto, il y a bien. Ti mbongo yango ya bien. Ngai na wa pe bima na code. Mbongo yango. Yo si bisinga na lakso papier moko ya ola. Na bimiseli au papier. OK. Donc na bimiseli au billet. C'est ça moto passa la raté que lobby et comme belé rien. Koloba na ndeni. Dans mon avis, nous sommes sur une mission, mais pas bandit à Toki, pas à foule vous et comme belé. Ah ouais, tu es kolobé la makambo ya accident. Si nous sommes au sein de la tu es là, tu sais moi quoi multiplier à tout niveau kaka. La tout les gars, il est ça là. Ah, ce que vous qui ont mon amour, mais tu kolobé la accident pour oyo ba vexer bima ke belé. Mais on est sur la théorie pratique qui code été que le babon au la multiplication. Nous c'est ça makambo. Donc mutu azoloba makambo iloko ebongwani. Ya makambo. Soko loki en monango. Mais autre ego peut sa vraie affection. Il y a accident pour comment que belé et lobby belé. Il y a Peter pour le kuna lobby belé kuna ba lobby mais tu y a qui ko bekoloba affection. Allô Sambla ipenanga bato basalaka ba pratique au pena nga na encourage bango te. Nga pena pona nga non senga mitera champagne to mona naka air tout ozwaka mwa mateya to betsaka ta mwa tour pe na église. Est-ce qu'on dit ma soeur to betso ta tour na église ata jour moko nakenda pe église nakenda pe ba cité Bethel nakenda pe église mais là mona koyebisa yo zela ba pasteur o mususu o yo ozolobela omoni ma nakenda nakenda cité Bethel problème eza na ngote nakenda pe église kuna c'est bon c'est bon ndeko kenda cité Bethel na comprendre yango otikal ozaka bongo na moni wana wana eza mais ça l'église zela eza l'église yo kende o sentir pena que o ye église biloko no nyonso epolimba moko bapasteur oyo mosusu ozokumisa soki otali saint esprit eza te yobi kombele bapasteur baza na kishasa ya baventure baoyo bazodétruire bavie bango kutu le compte bazodétruire bavie ya bana bato baza ebele so naza prêt tokokende omona saint esprit na ye esala nango te kombele bapasteur oyo nayebi nano bayei mpa na nga marqué ba vection Luka to sa deuxième émission il y a o pena na yosala o eza vection to ko pesa ya accident maintenant na ba passer pe na utangilo na ba kombo ba passer na ko tangilo na ba kombo Luka nga na deuxième émission combien de ba passer pour kumisi pour passer trop mais bisio ba passer belete bazana yango na lobby boya nguya na yoyo za nango wana nguya oyo za nango soki ya famille oyo zoboyela ba pasteur so lingi to même na église parce que yo zo ignorer au bien que dans la cité Bethel to même na église muso za banda cité Bethel yo ignorer cité Bethel mais eza église ngana ignorer ngote eza église na yote nasambela rape mais makambo nanga ya famille eza makambo nanga yango te ekoze ke po mutu akufa na accident po soki eloba ezala ke fo bato bakufa mais na sisa kishasa mobimba po natambolaka na bato nyonso te nazolobela mais nyonso boyokaka ba accident nzambe pa protéger bato mosu ata omekie eloko na oyebisa yo ken yoka nalobela yo nayebisi yo loba tozoshite deja nga lobi nzambe akokezala bato mosusu yo olingi oboya nzambe azali eloko nalingi ka oyeba lukanga na deuxième émission okodécouvrir nga oyo nayaki kopesa détail ya accident ndenge esalamaki eza ye soit ye moko nzambe alingaki ezalela bongo
mutu na mutu aza mokolo na ye basala ya kokufa soki mokolo wana ya mutu wana ekokaki elingi koloba te eya na charge na nga pratikama boye azoluka mutu peut-être asambelaka nzambe aprotéger mutu wana te nzambe azali nyonso tosalaka atupusa nzambe azali mutu aboyi nzambe aza te me nalobi bakambo ntangi ya bapaster mingi awa luka na deuxième émission na kotalisa yo badetail cher Paulin Lumumba Fredi Ndongala pire vieux en tout cas merci na tiki micro pas valde liloba za nini besoin micro liloba za nini liloba suka nazoloba bato bacomprendre ke oyo tosalaki ezalaki accident dossier eza na parquet eza na justice mutu atutaki biso ye aza coupable mpo atuti na nsima so toke na baconstat ya nzela aza na coupable dede nakoloba boye ngai naza na problème na bato te ngai te nabengaki mutuka na ya monene eya kotuta biso me tozalaki na nzela esalami dossier ezalaka na de justice te bato oyo nazomonaka epa na ngai na résidence na ngai bazana bazolataka teni ya auditorat soki boza bacriminel bozobatama na teni ya auditorat boyebake si na komprenaki bino so boza bacriminel bozoya ke boenleve nga mpo mutu oyo keni mutu oyo ayaka ke aye kokanga mutu ntango balakisi ye ndako ya mutu yango wana ayaka na convocation fo oye na porte oya kokanga mutu me yo balakisi yo ndako ya mutu yango wana me ozaka na aveni ya kobatama bozoya kokanga mutu ti bazero filature nayebi te justice justice ezaka moko dossier eza na parquet général mais totala boye ekomi na auditorat donc nayebisi bino auditorat soki bozolataka teni ya auditorat bozokosamana bozobatama na nsima auditorat boyebaka esi na comprendre bino ntango bozoyaka na yarisi ya jaune soki boye mpo na enlèvement boyebaka ntango bokoenleve nga bokomona deuxième accident oyo ekozala grave so boenleve nga omoi ntango ndenge bazoyaka na ndako balakisi bango ndako me bamati te me bozotema na coin soki bomoni mutu yango ye wana asalaki accident bosaleni bokokanga etango bokanga eza enlèvement te enlèvement wana bino bokanisa te enlèvement oyo bino bokosala nga place bino bozokanisa tokokende bokoboma nga bokokufa na nzela nga masasi ekozwa nga te enlèvement esika bolinga bomema nga ekosimba te esi na comprendre bino déjà na ndenge nati bozoyaka nazoseka bino nazotala bino me bozokoka kokoma na porte na nga te ya ndako mpo nani dossier eza na parquet tosilisa dossier na parquet nga naza militaire ekomi susu bomonaki bendisi militaire na mutuka to bomonaki nga na basoda to bomonaki nga na bateni mais koma dossier ekomi susu na parquet bokomi koya na auditorat militaire epuis naomona suspect bomoni balakisi bino ndako me bokoma na ndako te boya na ndako boya kokanga boya na ndako mais soki bino bozoya boya bozwa nga boenleve nga bomona filme na nzela po ntango bozoya koenleve nga bowana boule nini bokeboma nga po justice déjà azosala mosala na ye yo mona eja dossier moko eza na de parquet donc deuxième accident ntango ozoya oya koenleve nga kokanisa teke yo ozoka eboma nga okomona événement elobi ebele okomona événement po yo ozoya mpo oya koenleve nga eza enlèvement oyo ozosala bongo bato wana bazoya oyebi ide na bango balakisi ndako ya valdi yango wana me bato bamataka na ndako ya valdi te batelemi na aveni il faut yebake bagrand prêtre nete bamwana se me bamema bango mpe baye mpe bazwi ye mpe akei na ndimi te oza na bapuissance oyo mpe na bagrand prêtre mwana se me baya nango bayaki kosala mwana ntiemi filature te me bayaki nde kokanga ye oui eza logique leta abengisi ye mais oyo nazo explike bino eza différent balakisi bino ndako ya ken pia na yango wana me bozoya na ndako te bozotelema na aveni bozozela ken pia na abima na aveni mpo bokanga ye eske soda ayaka na ndako nga na eza nabima ale dossier dossier eza juridique mais ntango yo ye ozoya
bongo nga ozoya okende oboma ngai nga nazwi na mitiki yo ozomiyebake nazomiyebake po eza deja suspect obloke vola suite bazoyoka nga balanda suite fe na bango ezali me nayebisi bango kaka dossier eza na parquet général botikela TGI asala mosala na ye nga na boma mutu te me mutu camion nde ya kotuta biso nga moko mpe naza na kati ya bavictime oyoki nga moko mpe nauti na kati ya bavictime ndenge bozoya baserke oyo tomona wana orécupere yango bien ebungaka nga nauti hôpital mutuka etikala na biloko oyo bango babimisa mutuka etikala wana na biloko wana eza eloko te bafuta na baserke wana mpe bakoka kofuta yango te wana deja ekei oyo babimisaki ekei oyo bamonaki ezalaki si wana te bamoni kaka ekei. Merci Mitterrand Champagne, naïve Patrick Mananga, chef d'agence de vous Washington, en Otarabiso, na Pichumbo Mbole Mbingazor à Bruxelles, na PC mot de Père Nangaï, Père Nanga Donantu, mon maire Jelzingeles, Yadadi Timbo, Yadadi Tiro, Olivier Mouton de double nationalité, Moninga, frère Guirlain Mayas, Maman Laurence, Tata Sabana, na Suède, Maman J de Londres, il y a les ondes drama, Maman Lisette Lokange, na Bossani Yote, Olga Mbimba et Pembe, Patience Sekoule Alain. Kulutu Aline Mokemo, Anisi tout l'américaine boss à pas chamoupe. Il y a ça derrière na Kinshasa, le baki senior boss à pas chamoupe. Il y a ça derrière na Kinshasa en tout cas. Mère nanga iget mulunga papa firmé ma toto en tout cas merci Nabino. Na banyo stolali go sola. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais quel on le banani ni susu. Ouais, Valdi Tambo en tout cas on a pesi merci mingi na les Irlandais viennent na Freddy Longala. Oh balobi espace à Kitoko restaurant. Ya kitoko pene ezalaka terrasse pene ya kitoko ezalaka awa na kitambo en tout cas vieux merci ndenge tongela so place oyo en tout cas bana poto bana monde entier mokili ndenge na lobaka to vivana na biso ta muke to vivana na biso ta muke bisengo ya mokili ba ambiance ya mokili emema biso na loyingeti bandeko na biso bazawana bazosala campagne ya mutu obonga pour ça là sur campagne plaisir à mokili parce que mutu na mutazaka na choix nayi soit oponinzela na bango soit oponinzela ya kosala nzambo biso pena to kenda fuka mela donc iwaneza choix ya mutu en tout cas merci Valdi Tambwe c'est appelé Lumumba batutu bolande biso vraiment merci merci l'un de BCB Jacques na sima caméra merci les et ça biso bra bien ndeko na ça accident munene abiki to kutani pe lelo makambo nzambe oyo nyonso esalamaki eza makambo nzambe papa nga naliaka bato te natekaka bato te eza nzambe moto asali makambo le vrai ye moto asalaki mpo omona ngai mpe boye dans les bons mpe omoni moto moko kaka akufi me touti 5 moko kaka akei nde balobaki na bafacebook o misato non kaka moto moko akufaki. Merci Nzambaza Lokumu. Père Nanga Edi Mustafa, archive de Banda, donc Venanga Edi Mustafa, archive de Banda, Babi les parents de Loukeni. Prince Didi, bourgeois crédible, garçon aérien, appelé sur mot de président Regan Ouassi, soit en tout cas centralisation de Paris. La Père Nanga Tchak Pombo, Tosuki, après mon comment les lots.